Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. De Londres, c'est mon frère. De Londres, c'est mon frère. De Londres, c'est ton frère. Vous avez une vidéo, moi, sur l'état qui est joyeux anniversaire. Et après, au bandi kotonga de Londres na cette vidéo na oye publié qui ba tout ba mona ki yango. Eza makambo ya kotonga, eza mama lokuta. Ngato na tana sa vidéo na na Batista na Bombez. Ouais. Tana sisi vidéo na obi ki ngana bosa na bosa les vidéos, so sa les vidéos te mamo bimi chor. Wana otongi mutu. Ya mode na linga o tala image moko awa o ezoleka awa et tozonga juste après. Nga mosa modéro te na tikala koza mosa modéro te tikala koza mosa modéro te apa ona nga na koyeba kosa musana nga nde vanisanga peme na modéro na ya wana teke obolingo no Tout kolanda image ya Mimi na habité yona Mimi zaki na solo nini mutayebi so na ngana Mimi lokola ngana Mimi azate Mimi alobi makambo ya solo Voilà, tu l'as vu sur l'image, et tu as juste après. Bon, n'habitez pas ni na wangani n'habitez mais on a yebi Mimi azalaka moi c'est Mimi azalaka moi c'est T'es son père Isaac Bongote, Azaki petite sœur où il a fréquenté trop maintenant, Azaki na souci à Kobima. Donc Azaki na souci à Kobima. Aïe que non, avion bimisi batembele. On a batouché, bakanto, ma mayonnaise, tout ça la canne de star. Mon numéro président et Tilelo. Président Bachakio. Naboye Bananga, Yamo Bachakinga. Comme on a fait de l'amour, Bokindaki, Zara Nandé. Il vous a fait de l'amour. Fait de l'amour, Zalaki Boye. Oui. Dans ce qu'on a des problèmes spirituels, quoi. Oui. Mais Badouchi Bakina peut passer là, il va mouvement la babo. Les mayonnaise aïe ko ebisangai. Oui. À savoir faire là. Il y a un directeur artistique dans le groupe Nangana Douche. Il y a un groupe Naduche. C'est ça qui m'a honnête. Il y a Naduche. Ma vérité, ma vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya solo. Nessa Kibino, to sala toujours musala, Nabato Balinga Biso, Oba Seplar Nabiso, Nessa Kibino. Moi, au Mubimba, tu es un artiste et comédien. Na précisé qu'il y a artiste et comédien, tu as un bango marambo, non, ne savez pas, tu as un bango, tu as vie à artiste, tu as les passé à artiste, tu as plus ma solo à artiste, awa, na Congo Liziba TV, lelo, baby qui est bozela qui est, bozaki na posanaye, botuna kingaye, les ketchu lukaye, est-ce que vous n'avez que, luka biso Congo Liziba to kota kati na ba profondeur to ya luka lisolo ya nga leke tuna bino lelo vraiment na lokeli bino ye l'artiste au boste plan avec pour découvrir wana pesa no mbote vraiment na ya Papi le roi à la carte limitée formule ya suka bilanga hero soko moni ya Papi le roi na gouvernement mo na José Ndombe Showman ya premier ministre sans oublier Junior et Musuku prête na PC bambote HPR de yazaka toujours na biso wana asolara toujours kitoko et sans oublier ya Willy Musheni et Tolomo wana venanga da chichi bola to ça toujours musala kabongo ka songele tellement mignon na pesi bamote bisiko zali toza na l'artiste au bolinga raye to sola na il paraîtrait et après toza awa ya modéro boni. Bonjour les Ketchou, bonjour ma fan Nangai, au Balandaka par respect, mon le chapeau, au Malazala Pobino Moza. Oui. Bonjour. Voilà, tous en un modèle l'autre, au sein de l'émission Nabiso, va bien on a combo ya Kati, sur la plus né modéro, to yeba mingi ya modéro parce que abi Kati des solutions, Kati ne makambu, au ba Jean-Paul Well bazo zela yeba plus Kati ya modéro, pose la bien, ya modéro, tous en a rubrique Nabiso moro émission va bien au Kati. Yango to sola na biso kaka yara li solo to sola to va vraiment ya modéré ya modé malgré le balo bano avec monsieur Belé mais plus à avec to va aller passer mingi ya modé et ça la biso bien pour permettre biso to bango voilà to bana au moins na ya modé ça za ndenge ni kobota ma ya modé abuta mawapi auta wapi précisément na lemba na ekulu hôpital ya campus oui modéro à colline pour modéro qui colinga elambato donc maman sanga bazana mikili ba Jean-Marie Jamba ba Guichera Lambunga ba mais puto ngambe alpha
Alexis Madouale, Bafouya, Willy Menya, Master. D'ailleurs, à 84 ans, mon papa m'a gagné. Petit Modero, la Firenze. Papa, ah, papa qui Modero. Modero a 10 000 à 15 ans. Modero a une forme. Modero a une balle fort. Modero a un Léopard Junior. Nigeria contre Congo dans 20 mètres. On a gagné 5-1. Bambunga, Bamasalanga, Obubula Ima, les petits Tchumbu. Modero a un Léopard Junior. Modero a un troubadour. Modero a noté ma porte à ma concert. Bana ma tête, bina ba sangali, bina ba concert. Modero porté. Modero c'est un judoka. Modero a un théâtre trop. Et avant tout comme maintenant côté théâtre, tontoye banano. Modero botami, vous avez combien de famille? L'église, la botamanga mwana mobali, 9 filles na simalanga. Maman papa moro. C'était comment d'abord Coco la Modero, tant que botama, vous avez la famille bien, difficultés à quitter. C'était d'abord comment tout cela? Il y a oui. Modero a collé à côté à Bassardine, puis à Pichard, na palais, Bassaka pas foufou, donc père Azali docteur quoi. Azali d'abord na maman Emo. Oui. Après comme hôpital maman Emo na Mindele. Oui oui. Donc on va changer hôpital maman Emo comme médecin directeur. Oui. Avait problème au na Mobutu. Ko yena ba kamita tout bazali na parti moko à l'époque. Mobutu soda, kamita tout gouverneur, père na biso secrétaire à kamita tout docteur na maman Emo médecin général. Oui. Donc voilà, ils ont maman Emo quoi. Donc Modero a connu la capacité. A connu la capacité, Modero diplômé, gradué. Modero a diplômé dans Saint-Théophile. Oui. Avec un mauvais souvenir. C'est-à-dire que Master on a ça. Master on soit premier de la classe. On a lauréat 84. Oui. On avait à 68. D'abord on s'est préparé à Foufou. À l'époque on a maman moi on a liboso. Yende muto yaki na mikangela la chambre aya beteli nga chambre binanga 68% eza epeli ouais yaka sepela donc diplôme de nemo ko souvenir ke Ista préparatoire première na Katima Solo préparatoire première deuxième na Katima Solo ouais théâtre. Théâtre, on a qui n'ont pas théâtre. On a appelé ça qui au goût à théâtre. Mon enfance, on a ça la théâtre. On sait la maman ça théâtre. Oui. On a entendu la pembe. So tu les garantis là, on a commencé là-bas. Oui. Selon les classes, normalement, on doit répéter dans la commune de Lemba. Parce que tout le monde a baba, mon so quand il prince baba Babidondo. Toi, avenir mon. Oui. Selon ça, ça va dire. Au théâtre, on a des langues fortes. Désolé, quand on a il y a le bruit. Oui, il y a un groupe à Nani. Le groupe il y a mettre ça là. Nyota, je crois. Nyota. Yo mourir ko lukato mutako tsaki to mutazwaki. Ngamona yaki. Ngamona yaki abani peut pas répéter père a fâché. On peut pas se trouver devant la fois ou musique ou bien théâtre, oui. On a ba nene. Oui, oui. On a dans sa première Insta. Bah, d'accord, pas ngadia. N'est qu'à répéter. Les amis, la chic choc no yenge. C'est imité. Mais un groupe sans souci. Parce que vous l'avez dit, vous avez un groupe où vous avez dit que vous avez on peut bien théâtre. Oui, bien noté que là. Vous faites un la mort, ouais. Vous n'avez senti qu'on a beaucoup déjà. Oui, oui. Donc il y a beaucoup de choses aussi. On va l'accès à battre, on s'en dit test. Je suis en mode, tu as testé na fioti, na fiati nous. La banga, la salade. Groupe à Moutamasebe, intégré groupe à Moutamasebe. Oui, moi, et la seule académie des stars de Modero. Groupe à Moutamasebe, on a bien papa. On a ça la fierté là, au parce que ça les gars, soit à Talinga, le bilan.
Mwana. Voilà. Après wana wana tolongwe na baduche bakanto ba mayonnaise tosala kani de star modero président et tilelo. président bachaki yo na boyeba nanga yango bachaki nga. oyambaki ono nde to abike ba tant que nga mona miyebeki na oza président faire nanga. Et après lo ni sur panzaki académie des stars ngo. Non mutu ayebi tina wana fo tuna mutu na mutu. Ouais. Elunga na yebi tenga na molaka kino ducha zongi epa mutu masebe. Tukali na bakanto et après il y a un combat moko pena spirituel na mouvement. Tellement mouvement za kiso. La première fois na mata scène na apofire nze master nga. Ouais. Ayi singa bina nga modero. Obike. Atanga bina boyana na seti likolo. Nde ba joueur Nigeria wana ota biso tato betaki Leopard Junior. Ba ta biso ba joba na loni na makolo. Nde apo ndo tala ngai. Abina ngobike nga noka sake bana ina ba sangani. Première fois mira ça y a kutina na nzonzi ga ganga bi. Tona bata makasi boy. Na saluer Isala Ngomba Tatuka Lombo. Isala Ngomba na bisanga bina ngai. Yo le gars ina na neni. Esenga le gars inati. Bandi mate. Donc voilà. Des bons sala siko bon travailler après académie. Dans académie des stars les akaka yango wana. Ils ont répété. Tu es sala le mobo les meilleurs du Congo. Oui. Tatuka Lombo ba météo ba saïsa ibanini ba directeur artistique. Oui. Donc la race de Dieu quoi. Théâtre déjà. Dans le bas belé na théâtre. Na créer ba définition là. Na mona ba définition, na mona ba définition, on a que le théâtre c'est l'homme. Le théâtre existe parce que l'homme existe. Si l'homme n'existait pas, le théâtre aussi n'existait pas. Le théâtre a 5 sens comme l'homme. L'essence de l'art théâtral réside à l'intérieur de l'homme. Et que tu le mot bien, on le sent avec confiance. Oui. Tu as sauter. Na ibi kopo théâtre bien mon par la grâce de Dieu. Tanga na ina ba sanga nga directeur artistique. Boniko. Na tourna film on féliciter Mundela yena ina. Ils sont tout aussi na ba professeur ina. Mundela bimana ngana lo ko azo beta maboko. Mundela film on le TV5 il est félicité. À Canal Plus je pense. Ouais. Mundela achanga na loboko awa réalisateur français. Beta maboko. Na ina ba professeur ina ba Elbaz. Otaranga. So vous demandez quand on va foufou. Avant qu'on joue à foufou, mais soka vivre dans ngai. Ça les aller. Ah il se vient et Dieu a resté sorcier. Voilà, Dieu en a sorcier. Bon, il a fait de l'amour au Kindaki. Zara Nandé. Il a fait de l'amour. Fait de l'amour que Zara qui boye. Tant dans ce qu'on a des problèmes spirituels quoi. Oui. Mais bah du Kindaki peut pas ça là il va mouvement là bango. Il mayonnaise aye ko ebisa ngai. Oui. À savoir faire là. Il y a un directeur artistique. Dans groupe nanga na Duchi. Il y a groupe Yaye Nadouche. C'est ça que mayonnaise me dit. Yaye Nadouche. Jonathan ouais. Duchi tout ça les groupes. Il y a Gozala directeur artistique. Naye directeur artistique pas. Autant yo groupe on douche pas le bi groupe za ngana mayonnaise to yo kaka pa mayonnaise ka bi ke groupe za to yo ko tina ka président za kinana. Vice président mayonnaise. To groupe ndeza za nani. Pour yo za groupe na yo non? Oui, au groupe moderne. Bon on fait de l'amour. Ah, yo groupe après nous sommes bien à douche président. Mais quand on a une autre réalité mususu que Duché président. Oui. Là directeur artistique au rang de président. Yemo Duché no benga bongo. Directeur artistique au rang de président. Directeur artistique par na boulot nanga. Oui. Duché très intelligent. Duché nga sona pesa répétition anda pesa nga modéro faut na répéter. Et il y a des gens qui par exemple sur ma répété. Il dit pourquoi non pas bon par la grâce de Dieu que non mon grand frère Néo ça qui va recherche belé. Oui. Et après groupe le Cameroun pensant à ce point nini. Non, il pense à la guitare.
Yo Longwe. Directeur artistique au rang des présidents. Tout le monde a des présidents. Oui. Il fallait Académie des Stars, tant autant dans le Ezonga. Dans on est Ezonga. Yango zongi pour mo travailler na ndenge na yo, le lobo c'est mam na yo. Mon frère. Dans le tout musika. Voilà. So le loba lobi ke bata théâtre tout le monde na bino, bato botu musika ba biso to zonga na baduche. Oui. Voilà ko zonga na le ko pe tamo bo ko kabona ka ba na lembonga ba théâtre, comment qu'il ba groupe na ba groupe. Je sais pas, en limité. Ce qui est fort. Au monde que Baptiste Azam Panzina et plus un modèle bio qui n'est que trop na Baptiste du chepe à Suika na et c'est comment qu'il y a des camps. Na kende na Baptiste te. Ucha ayebi ke modero akende ki na Baptiste te. Baptiste ayebi ke modero akende na Duche te. Ngani masaki film kuna na kutsa. Debaso. Ezali ma honnêteté. Mais image ezana mona ta bien tasala ki film moi sangisa ki bango on les a qui CD ko pa film eza black eza internet té tout dans mayonnaise producteur a film en nani o apesa ke cop ezaki teke boile ke choy na cop de le théâtre les que choy en sangisa biso on les a qui bongo té ezaki ba diego musique ba alpha bokole ba major bisalidi ba titi kalo ba itiki mbusu ba toto matumona ba Manu Vaka. Donc qui CD. Voilà, on appelle ça date chichibola, on appelle ça ba moto bisiko zali. Ya mo d'autre côté ce qu'on a ben ya masolo na biso ya théâtre ngo ya nzozi. Ya mo na linga o tala image moko awa o ezoleka awa et tozonga juste après. Ba vérité. Nga mosa modero te na tikala koza mosa modero te tikala koza mosa modero te apa ona nga na koyeba kosa musana nga nde vansanga pembe na modero na yawa na teke obolingo no ba vérité Tout kolanda image ya Mimi na habité yona Mimi zaki na solo nini mutayebi sona ngana Mimi lokola ngana Mimi azate oui moto akoki kokota doute na makambo o Mimi alobi ezaka modero so modero ndimi makambo Mimi alobi ke Mimi alobi makambo solo so akobo ya moti Mimi alobi makambo ya solo moto akoya kocontredire mon âme na saluer Mimi Kabuko c'est propre ya modeye biso relation nini oyo zalaki na Mimi za relation pour Mimi to lobaki petite na grande sœur na grand frère na plutôt na cadre ya théâtre le Mimi za Mimi grâce à bozo ko sabiso poani muto akoki kokosa bino bien ezaka ngana Mimi so kana Mimi to lobi na bino c'est que ça son mais on a témoin moko o ayebi bolingo na bino to ko cha image na e so ko ndima mais oui bolingo nyonso za témoin ayebi relation na ngai na Mimi ndenge ezalaki grand frère na petite sœur parce que bakana olobela ngo bato na okanisela ngo voilà tila biso image moko et tozonga juste après ba vérité bon nayebi te pani na wangani nayebi te mais on a yebi Mimi azalaka mwasa ya mudi Mimi azalaka mwasa ya mudi biso ba oyo ngamna to na bali boso awa nga Mimi wa Mimi azwa Jonathan ata pena ke nyango da chona rôle pena boye o jouer te ça bo jouer te ba vérité tout la actrice na Amina Tabio Mimi avec les bazo à son père abi Mimi azaki mwasi yo boko bomba po anini te son père ezaki bongo te azaki petite sœur oui on a fréquenté trop penga azaki na souci ya kobima donc azaki na souci ya kobima ayebe ke non via bimisi batembele via bimisi batembele ba Batista ba Gesho ba Serika ba Sianga tout c'est ba bobo ba continuer ba succès ba kapanga duche ba mayonnaise sikoyo ayebi basolo wana abiso na tingami vio na obima voilà ezaki bongo babia nyoko mana yo na ba opération alors ça na biomédical yem tolobi toba
alors ça non ngapena za victime natalo une fois la mona mimi wana on a bien dédicace yoko to mona oya ko boni na mimi ko na ko baya azan ko ko tala ele ketu oh bon nous benga madame musa et tournage faut madame modéro madame bazo ça mimi bien bazo ça la bien parce que madame ya yo moi bazo bomba parce que comme point ikamba ko bomba ngote oui bomba ngo pourquoi on a vu que Mimi réaction à Mimi na modéro le Mimi na modéro azati Mimi a le besaso voilà oh Mimi a lobby et dépend na bango sangage kana bango moto ba lobby yango ya modé toza li solo moko bolika moko boye na mona ka komena luka na tuno mais tant zaki tant tuna te mais y en a elo lelo oza ndenge na ba relation na bande ko no ba na poto trop bien Duce As Daex dans la takou de le ba comme na bango te so na l'équipe na émission oui c'est Fatouma c'est petit de Londres na parlons pas c'est mon frère de longue date qui est au vendu Sikamoko de Londres c'est mon frère de Londres c'est mon frère de Londres c'est ton frère nabi que photo ne déjà Jonathan Alexis biso vous avez une vidéo moi souhaita qui est joyeux anniversaire. Et après, au bandi kotonga de Londres na cette vidéo on a publié qui ba tout ba mona ki yango. Je pense que na luka vidéo ana. Eza marabu ya kotonga eza mama lokuta. Ngato nata na sa vidéo na ngina Batista na Bombez. Ouais. Tana sisi vidéo na obi ki ngana bosa na bosa les vidéos so sa les vidéos te mamo bimi chor. Wana tongi mutu. C'est kotonga mo baby. Luka vidéo mo kana loba bongo. Sur la série vidéo te ngana bi mature pose un jour anniversaire ngana bossa na ngai parce qu'on a bengo awa parce qu'on de mon frère na ça il est sur vidéo te ngana bi mature na ba bongo tant qu'on a singa bi bakisa obi na bossa na socialité bon ba benga ba te bon ba za na bango bongo ba fo batu bani loba po vidéo ezali yaki donc to saka comédie na kicho ba bengo bi macho donc ilo mo abongo zala iteke o batongai po e banandeli batongai tonga qui était le ma bena été jamais ndani mtabenga ngai Papi Kader abenga ngai bisinga ta vidéo oyo l'expliquer bien à comprendre il est qui nango bon ko de l'on dakati lo de absate de l'on dakati mabete to ce qui na biso ba biloka boye so salaire ba bengo bimi chora azo betan au soir après vidéo en besoin temps to soirée makamususu to sola makamususu ona to sola mettons nous sommes ko benga luka tuna luka to tuna e point to benga ba tuna ngai ba benga ngata par Kader ba benga ngata Kader la muta benga ngai fie abenga ngape na ninga mabete ausika ouais oui obiga neza la tano oloba loba kati vidéo anniversaire de Londres so bengi to bimacho ba to benga ko bimacho donc ça qui tout ça comédie moko na entre ngala Bombez Batista tout ce qui et par rapport il y a anniversaire de Londres les agis te batonge point il y a la mikilo on aime bala biso to rakine c'est bino bata c'est bino ba comédie qui bomo que la plus bato ba libanda zua moi enquête mo ya bino jalousie mo ya bino presque bino to sali ya bino bata opportunité bo menacer bango bozo que la ba zua c'est vrai to sali nini beaucoup mo que la bata poto zua bino ba comédie botika na kin voilà je ne pense pas ça mon pas mais tu n'as pas eu que la bateau na bien côté na bien côté za la ndeni mzuwa ena ngo za la ndeni na bien côté na bien côté lisolo ya Emono Vivant ya modé posa parmi ba artiste bazana kati ya Emono Vivant ba contacter ngaite mais ça idéologie mo kitoko Emono Vivant ils ont sonné d'ailleurs bien déjà quand on yoka Emono Vivant il faut que les vivants pose ngana kufa na mona magambo salité ata bolinga soki wapi
eza na ntina te elobi nango mpe na biso asaki tu moto kufa abi bomonisanga bisengo nanga vana kufa oyo nga na olela chaque jour bomonisanga bisengo nanga vana kufa naboyi nakufa bolobaki modiro wana azalaka danger lelo bana bakomokolia bakomobenga bango modiro lelo partout na monde mokili mobimba modiro wana na modiro ngai yeyo emono vive eza vrai bolo ba contacter to logipe yo logite ça derete na kati ya lisolo ngo ezaka elengi so bacontacter yo amoni ke baconsidere yo mais yo ozala dans les bons saisa ya bengaki te modero moi projet moko eza wa moi likamo malgré bozwa moi mbeta likambo ya kozala président kala kozala mbeta te kala ta mukete kozala mbeta na saisa ata mukete bon ajoute à contacter yo te lemso ayebiki naza na TPC peut-être yango wana etake directeur financier na TPC bo likambo ya bomoko bacontacter nga te nayoki yango kaka babatista balaba bajinola voilà bon nde tozomona lelo baartiste baleki yo au côté badiscute boyokani ezokoma mo baguerre mo ekomi tant que yo frère tant que yo yaya ozoloba nini na makambo yango esika bato bazali basani kutu ezoningana bongo esika bato bazali baproblème ezangaka te sauf que savoir wana so bato baza nango biso baartiste bato mamo biso loka fulu lokwa toyebi eloko te na motu or nga abengaka théâtre c'est l'art de l'intelligence so moto ayebi savoir parler savoir vivre basavoir yango ezalaka mo 4 savoir exprimer nayebi te moto avivre bien na société so moto azozanga éducation ezokuta déjà partir à parler voilà Pour tout notre gens suka émission na biso bo comprendre modéro à éclaircir biso à biso makambo nyonso na bi que tozwa sous tembele na bi que ba tournage yango na keno un peu vite fait na bi que tozwa tant rosola message ni repese na ba artiste tout o lelo ba rotalo na ba tout ba rolando siko na chaîne na biso ya Congo Liziba TV message na yo et ba dédicace directement non ba fan na biso bolemba biso te na ba faiblesse na biso boza wana pona ko concert na biso na place bo critique na biso bota ba Nigeria ba Ivoirien ndenge nini ba okende biso tozonga sima Kaminge Félix Wasek kwa bongo alobaki ke richesse mosusu ya congolais motema mabe te soko lingo olobela ndinga ba baisanga ke na loba ba bêtise en tout cas so na bisi moto bima lobela ngata bêtise mo nga mo biro na loba au tata bana ezate mezana yebi click mo ba ngaki ba dimengai taka o nzamba tomboni munda eza munda bujite yo fulango eza click moko ya batu ba sangana kipo basi bake eza ningala ti so mwana tuni oto tala ngona bana o muto sika tala ngona bana ni tako mamuto mais so mwana tuni yebise o ngalo biti olobini basi bake patono zelanga basi bake yebise mwana o ngalo lobi je vis du fourni namoni bato baboma 10 mitakala na oloba ni na français yebisa bana o ngalo lobi so tuni muto yebise bêtise ni ngala loba ba petit ba otika na loba kala balinga bazongisela ngango lelo ba petit ba otika na loba ngo kala Pourtant le batteur tabino ba artiste comédie bo sarabandumba ezali une actrice azaki na poto Maxi Bondoyo asalaki emishabi ba artiste basi na mibali bino soza bandumba c'est vrai c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux chiki na tanga na sala ngo susté na tsoye biso tout à l'heure théâtre na sala ngo yango lesa ba na yango lesa liboto na nga mobimba nga za mwa liboso na 9 filles na sima nga vi na nga ya miracle lekecho oui nga vi na nga ya miracle ba bayibi nga bien za ba Batista nga vi na nga ya miracle nga sanza ba makila nga na kufa na Saint Joseph donc na la muka nga na biso nga vi na ngai nde na vivaka eza miracle yona nga nga conviété oui bapeti baotanga malembe nzambe asunga kaka tokeye mais bato bayinaka nga nenga korapele bango likambo mpo nasalaka blage te boyebaki nga nazalaka ya nzambe nga nzambe ayebisanga moto atumbula eza lokwa acenga nzambe mosapi na liso omonake bafere na yo balokende liboso te yo moto ozolinga warassemble bato mpo oyebisa bangoki nga alobaka bétise bafere na yo nokende liboso te so lingo oyo etike ngai neti nimero modero ozanga ozwango te benganga na telefone expliquer nga tala mpona lingo osala likita moko
biso tout kokufa bino tout beaucoup fa ya modèle to ko bidana suka ota la caméra na biso oyebisa biso toujours tant que yo artiste na monde na bino artistique artiste ni oya choka modero oyebi ozobike ondimaka te ke rosalo mabe etoleka tona rubrique na biso choc hotel ka caméra bige artiste oyo ye muta chokanga na likambo e toshite na biso longa dio salanga mafu choc nga ezali na choc te po salanga pena mafu nzambe salanga sans foutiste ta yo salinga mabe nga na zo temps ante on raisonner ko zongi selo mabe na choc moko te ya artiste moko mais pour tout engambe mbandaka toujours na Lyon Gisele Moussé c'est OV la master na ngai Gigi Boko le mon conseiller privé Alpha Boko le master na ngai lo sako mokonzi vena nga bobo Boko le vena nga Yokasi Yondo Sampeng Mel les savants de la RDC Grand Lac vena nga Zakari Baba Baswe Mike Mukamba Mike Mukalambai. Donc le grand chanteur et chrétien Nzambe à Pambola qui est toujours le Bosso, Mike Kalambai, ouais. Mike Kalambai. Bobo Bola, les grands stylistes, les grands chanteurs. Merci l'album Kitoko BTI Bisso. Tous ces langues c'est le marché. Là on a prêt pour Charles Boko. Bobo Bola les grands Sédois. Vient en Godin Bongo na Suède. Bambo Tebele Martin Kama. Bambo Tebele, Tendai Maboko Bank, vraiment Bambo Tebele, Bambo Tebele, puis posé Ngambo Mbongo Bambo Tebele, Bambo Tebele, na manager Nangai Patrick, Pai, na isalamate, isalamakaka na conseil Moboé, Kofia Soyimba, Abouaka Bana. Balaki aboka bana poto te bana poto ba fâché bu nyako sa fonka porte na la ki sinyako se photo elo kwa pa ya sali afongoli porte à côté maman balaki se ça le sako mokonzi voilà. Merci à tout bolinga Kevin Epanda Lekechu, merci à abonner tout ya Congo Liziba TV, bo s'abonner et belé on a moni ya papi le roi la carte limitée formule ya Souka Bilanga Hero, ya Uli Musheni et tout bino tout bolinga da chichi bola Jean-Paul Weli na peso mbote bisko zali, merci na yo ya modé na bike na tiki ozatan ya ko sala musala na yo et na bike tokozwa bambeza tokosala ya bien na robenga tokosola kitoko et na sima kamera ozaki Jonathan Dario na peso mbote tozala toujours na Congo Liziba TV et tout le monde Balasima. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.